Vous s'abonnez massivement à Congo Gold Télévision. Vous avez chaîne Abisso Tozalia. Ton habit Tola Pete Challenge Yango Base. Via Moko na Moko et Talingaïté. Tokuta Ndenga Bacha. Pesa mutu calcule malamu pour venir nezala bien. Tika ko betra batu ba calcule mabe pour selo ko bonga. Yoko bonga na yo tam tezana facilité ozuko soka corner. Muninga na raka na kikuku me mérita. Que yo betra tole menzo ngande na ibu na lobate. Balie batio na matnzaka misapi. Ali oli ya kopona pona tango tono meli na tendi ya biloko nkele. CGTV CGTV mama CGTV na papa Michel Mayabou CGTV CGTV Africa CGTV Europa Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. Bienvenue sur votre chaîne Congo Gold Télévision. Congo Gold Télévision, vraiment, Babi Oya Michel Mayabou. Michel Mayabou, vraiment, Babi Congo Gold Télévision, toujours l'icolo, vraiment. Merci Mingina Baboni Nabsu à Congo Gold Télévision, Meta Immortel, Al-Narabino Mingi, dans les labino trop. Merci Pena Balandignon sur émission, tout sauf rien. Et pour Marananga, mon Meta Immortel, vraiment, on a fait Silo Bambo, Temingiska Bozo Nanga. Babi Harmonica Arc-en-Ciel, cette fois parfum, Tchunga na Tchunga. Hein, ma belle-sœur, pourquoi pas de Don Swad et Lungi Anzambe, Nicole Congo, maman chérie, Mehdi Tombo, vraiment, on a fait Silo Bambo, Temingiska Bozo Nanga. Balobi émission, tout sauf rien, le lot, vraiment, ensemble, la caméra, ya Congo Gold Télévision, tout qui dit, on a limité, si quand on a eu na moto botinga qui so bolinga kamingi na kombo ya Pasteur John Elité à pète. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Ok, merci mingi. Et pour le bande économique, au bakindara, côté quand on a chayer na zandu, na ministre au zandu zaya kokanga bango, moi ba ki côté kezate, au ko yebisa bango. Lo yo so ba lo to so ngana nzela. Na lobi ke calcul ngwango. Ba tutu ba nte mesko na minute ba na technique de guerre musu ba osala kana système ke zo mona na menenga kunda lupen. Na obi so frère. Ndako ba na éducation ba to saka l'air ceux qui fufuna ba moni l'air ezala ke ça. Ceux qui rouper l'air même 20h fufa mo pata ba chaki. Betaka turukuta ba hotel pe ba wangana. C'est pas nous, mais moi, je suis autre monde a l'air de quoi tu as fait ya. On peut se chez Matala. Ba pia ke kila makasi na bano batonda fufu. Bano bazotonda te, ko pesa bon kila makasi ba ko tanda ku 17h. Ba bela kwa chokor na sa respect, risque. Est-ce que ça comprend? Vous avez challenge. Même quand on sauter min remonter la cima. Vous maintenant que des police, na que des camana la police ba ko tanga kacho pour na bino ku bana lipa. Que na fa na c'est la corona nga pi mokate. Yo moni micro sur ça attention. Au foot là, au lambi biloko. Avant que nous souba kanga kade, no kebite tatal ponga koko tapa ibe musui na moto. Sakana ko c'est inde. On m'appelle stratégie na mikolo na komi. So na ko talo na mono so pimela nga mbimbi na ko sakana ngebe seli kam no litoi. So vous savez na ko seli ka ko ambiso. Ba we sa corona te. Ko yeba na OCD. Na mikolo yo sakana. On comprend des GDG. Na ko conseiller na diko fufuta la. Na ko benda ngo. Peta na ba corona ba kainga na ngoza na mukie. Na sa sango potala. Oh minigolo na tala pesa périmètre. Période to ça maman. Tala to tika ko pesa batu ngambo déjà bazaka na ngambo akala mitema. Pesa mutu courage. Ata sanga te bakate le lobi tenza makusunga. Oya kufite ata la linza la 100 fois tika e. Cause l'arbitre était il a mis ce caution sur Charabatu cela par sinon monnaie na cadence. Oh monnaie on est à période mais salaire na été. O ce qui manga pas bimaka soki na mbula mais okutene langa ocholié. Na mbula ko kamusa yo. Bo seka ba tout sans cause pour botimela bana calendrier mabe. Atanga tin o penanani tala vina e asuka voyou aventurier banda kola akenda ta kasanguru te asuka kana kisasa fandanye. Est-ce que ba tutu banginda ba misama ko libanda Congo oyeba. Awa oyeba tala. Vares inde kosi yo bo biba lete. Équipe bo seki pati ko pamudinda ko banga bonte pona ko pamudinda ba jogo. Ba tutu bakenda fuita na nzela principité to nzela sima. Ya kokata malgré tout oumeli metoko maka victoire yo mona ba chaque fois kolia ya poko le kaka tongo malgré tout oumisa kana nzala mais là ça va bien
so za courage na vie resepela zala mbamba kolanda maloba batute kaka bango ba fingira na suka nde ba changer vie so ngo kene nzela cop ba ko chola yo kende yaka na sachet ba ko changer langage batika yo prêtre lukela biso 100 francs mais batala copie batali 100 francs nge bimi na sachet ba ko ba manager na visa courage landa côté mbongo eza ndima ba seko na bula ko pepa ero pepa na lemba soko sokolo kena ngiringiro fona zo mela moko ba nikisa se yela ba timba ko to pepa nye obi prêtre na ndenge na yo intervention ndo kan bando basa ka ba ko motala tonto pesa na ma omoni shikito vifo ba oza wapi ndaka batebele atole ndunda bimana nzete balongola musuni oche bango confusion nete sozo comprendre to na pomelo ko biso awa bilela lela okomona mutu akomena aja ngaye bokufa rapete korona ebokende kaka ngaye tana ko sote longo na système otambola pa bandeko kwa calendrier pays naketa yana ngaba mama kulita saka na bondo yo ona bisa yo awate bande kwa kalande soke kuta bominzo tan lukelo ma fufu bande ka mikolo kutonge so kota kaka bokucha fraga na mvito obesa yana yeka kondima mutu ebiko che kali na fufu na pese ba shema yomoni aona kisasa yomoni mikolo na biso frère so compagnie ngo yeba tala zana courage ba puku obi commissionnaire à pourquoi zanga repesa taba nyamanda kute commissionnaire à pourquoi lukela na ba mabanki ndako aleka mwana mwana kotawa na tesa so koptala na pese ba shema so poza lokwa mbembete mama na bolole azamba pa lo nzeto koma na nzeto saka 4 heures du temps mazaka na chance abala pe na pese shema mukilo yindisa lo ngwana makama minene kotala makama bien pero kotala pero do ça so ko che minene ko kufa ko tala longola soni mikitisa zala les zana boboto na batutu poko te lipambole ko ya oyebite tika ko chola ka batu nana tindio zala arbitre makambo tali yote yo nanga to na vie na biso komi ba kokote to komi na ba kokote ba 50 ans te o komi sa vie na lokola suivre oya yo moko bandona o kota na makamba batu o mona ta sosote ça ba kikio moka bazaki 3 moka bungi zo mwana te feza balie mais maintenant on penga tali papute okoyeba otongi soso na vie zala so futis kendo zoken mikumba parce que beta n'importe qui te o abetelo a été ko beta pe ya yote so bo se ki se ke bana mutu tu na koma kamanda ko no se mo beta ya e fo mutu nete so comprendre zala on stratégie mikolo yo ko tsaba na CI so ça bana 3 4 CI chaque mardi to jeudi tire bango formation militaire n'esprit anda sala poto masangu changu mamungu achana mafuta mbili zoli pa makasi pesa bango ya futi mwana ko lyanga feka petit na suka papa bakicha muchuchu wana mwana na ibake atotindi angola ko yana diamant mais so mani mwana maka mekoli ya sanzi wana taba sengo konje ko pia ete wana kufa na ye mai po mikolo comme un triage ko tela bandi ba ko za leader poto tika bomengo papa pana na to so comprendre so yoki mo chema na pesi yo base. On a besoin de faire donc technique de guerre. Ok, merci bien. Maman, toujours tout le monde qui passe en aviso à l'essa. Azar pour ça la prière naie pour namboka pour nous prier toujours par rapport à bokono. O écoute qui namboka na biso Congo. Azo sambela, azo ni sopela ba mai tout. Mais c'est quoi yo? Entre temps, tout le monde ba baninga ne peut pas pasteur, ba leki na ba télévision, bazo lo bazo condamné. Est-ce que Arswana ils ont malam, tu es amabe. Bon, moi ni malam na babetali. Ngana bi kenza mazaka na concurrente. Acte celle pendant ko se humilier devant kolo mukina leli ngo fort. Vraiment nzama pambola e. Acte Rolanda selonga yango wana. Bible bi e pa nzambe titre za la raté. Yango moni mingi tellement ba pesa bango lo kumebele. Amote banda sala ki soki miracle soki nini. Au moins na bazo yembela nzambe batutu ba telemi. Ya fandi pe tala be telema boka passer tala. Donc comme ça nous avons pirier. Na bibo ni bisanga ba ventiler ça 1 kilo. Ba passer na bo yungo la bango 6 fois. Ko landa ba verser misina munoko te ngam na bisio. Na nzambe concurrence akate. Na mona batu po bine la nzambe moteuil. Fierawa. Po ni lokuma batu ninge latie ami pesi mine. Agaso na bine nzambe rien. On va passer tala. Avec un bon moya. Ba sa talebele mukemke bon ti fest. Mukemka bengi ba to benga ba tu benga pa nyoko le banki ba fuka melaka ye na lito ba fuka midadi ka gito dele ka
wana baka azoko luka ba mona ye esika bana nzambe baza bazo kende bazo kangile nzelo ndire cortège à président to bazo benga na bandimi mutusi ndene super mondimi ye wana be fiance sangati non ba no vérité e bela batei ba baby si mission nzamba tindela bango ko mona passer wala semble ko sele mabenga na kokam o na ngai na recept tala bipe basala kala bazaka modèle wana so ko kumisa kati bilamba ngai te nzambe so ka zali kamoka la tigène ami koti na seka baluki Esther moi ça roi ala ta bilamba seka kota jeune na 3 jours lelo na kota jeune wana atala manzaka tena in bo mengo sana ngo basala beso sana mamutuka ndaku ka ozo mona lokola l'église comme si même hôtel lokola ata reter babandala mate apona e so ko bazo pesa kiti lokola libala bazo pepulango pa bi ke di mesa ao nazo mano ferté musi so mona ba passer ba temi obunga te o ko l'église ato lobité mais tango Yesu bazala to ba ko kanso ba ni wapi to luka Yesu po ba iba kité batali bango so ba te ke nani mais lelo yo n'était ça comprendre lelo so tali kana mi so timbela ke on est pasteur non maman non pas ce conseil to zaba le kinzela le coup manzambe basakana nango te ko koma lelo mutu moko mérité te so beti palmarès ba mbimbi ngana dama na ko koma lelo te ngana longa tana ba 14 15 ans po ba manka miliki ko tao mama kolonga na tambola ngana beta ba makolo moso na fungola le calendrier et ko ça aller retour à poto 8 fois kilométrage motema penda tala sain sauf comment mutamela maman na loto comme na matia quartier on dirait ça entraînement tala vitesse autour na jo amela loto que belle mais entraînement vitesse outil wapi nazo bano schéma comment mutakoli ko 50 mona docteur té mais azarabi boka boa so tali pe santé na courage par rapport à baba les kabiso nango bazana ba docteur ba kufa chaque jour donc on a bisayo ko comment pas que ezara volonté mututé et uta na nzamba so mono nuni nzamba ebio ba tiela ngo pe mbongo na banki té ba tia ba million na banki balala bazanga tine banuna yo mon soko muta nuni banga façon ko pesa confiance na mbongo te mbongo eza bien pour servir mais so pesa confiance na mbongo ko leka bato o mi trahir yo mo lelo bon lingwa bato esili mutu wa kocha na presse pas aider bato catch boya ka bokuma melaka e pesa na ba mieto ndire azo chola bino après beaucoup na zo pesa vrai conseil na pesa yo soko lingyo mona nzambe ndo mona bato important talaka suka viko to ko sukelela banda sko ko zonga o pesa mutu so valeur to mona baba renyati na sabalo baba anglais ya somo na ba français ba sala ba titre somo metant ba kota na serike ba kenda 0 banda kwa bomela kan nzoto apimela ba ninga pa soma ba kumisa e atika kota kenda akende siko kutemoka ndimate akutana ba piro kutu ba somba kata banda kute ba locataire ba koma ba voisin na e na mukili mingi ba kantsaka soka bongi ere ko kufa lokuma zaka na awa ba anji ba ko yambe oza privilégié tina lola bon les liboso siko ba fungoli lola ba kocha liboso ye déjà to yebe banda mukili prêtre leka mauvais le coup na yo awa soko kati moto koyeba na peso schéma na nzambe tozaba lokolo ya toya mande feyeti to komi demi finale la finale to koma na finale mais ça polo longwe tous les cocos ba komi finale obelo bela to ko kufa ta na tirobi ba papa nyoso demi finale biso ba quart de finale AGK bana ba 30 ans de ba ke mi-temps ba 21 à 19 ans premier mi-temps bana 9 ans de bana 10 minutes âgé c'était ça comprendre yo yebela passe ça biso ba quart de finale to kende o mato ki to konunela ngate na konunela te to konuna yo nani o yebana o kimela wa boya mu o kende poto wapi to kokufa tala ngamo ko tina zati na sokola na ibiteke na sokola na kama ndo benga petit vieux massa père na surtout ki kolonzo tayi bakate ne baka na okola tano za gitala en photo photo 2000 na 2020 mama nanga matoko leke yo boyeba kolonga na bina na okende te ba defisa nganga moko sana baki ba defisa nganga na oke zonga rapport yanga moko nete so comprendre ngamo kolonga na zo mema ngati na pesa ngo rapport sakana pesa rapport so pas d'aide kasi ba oya tindangati yo mate mande fe banda moko chetona manga na yeba te musana ngako kata menga kolonzoto okoyeba awa mama onambwa tokuta na rompwe o ngapi akia ngamvama tokoyeba na kiyungula mémoire nana koleka nana koti akoti kala okoyeba corona ye e tiki ba pater boyeba bola biso tout toza premier test yango sakana bon na lolo okoyeba mama na druba dikosi tina se kuna bakufa sute yo pela tokotunana
N'habitez ça comprendre. Schéma wana. Schéma wana ba schéma zo kende bien, zo kota vraiment bien. Conseil si kona bandeko o balingaka ba musu ba préférer masango, ba musu ba préférer semoule. Avantage nini o eza na semoule na des avantages nini eza na masango. Te wana tuna bato ba bonga po balia ngona kisefe, nga tu eza ka mbimbi. Pona nga tu eza nga to pesi nga ba chenga fufu eza ka mbimbi. Nga ta dia nga na bandino na dia te bongo etika na kutuna ni. Nga kutu ba pousser masango benga ngo so musabo baluba ba yebi. Na beta ngo fort. Donc on a technicien, nga kwanga makasi na petene ba raté. Ce côté on a libumu za résultat positif, tika ngo kende. Donc on a kilaté, nga na terrain net. Nga tout ça permis. À part ga musele que te mko bokolia ngo expliquer nga na kolia pe. Yoka mutu. Na nga challenger. Donc nga côté na base, na pona raté. Eza kwata. Donc na ça comprendre. Nga za technicien na kola bibamba. Nga mo na zaka mkolo mutu. Loboko ba defanga pa mama kulutu. Loko nanga noko zwanga na kinaka mboka 6 mois. Donc donc il a vie qu'on a royé bah les quatre et ça va difficulté à vie talaka arrivé et puis qui est dans ma canissure ça on a monté mana kimia na yo okuta na mutumisa ko perturber na vie partie ka conseil mo ka pesi quand il y a benzo ka kindi na liwa et bele ba kufili ko la biyoka yoka keba so so lamba na moto ba koni nzale memo na lwenge to kitsa biloko tango ngipi sa sola malamu oloka libumu c'est la biloke bela et puis so so bela o lamba na moto ba koni kobanga milinga te samba makane pepeli opianga raison ko chola ndengo zati vikanga munoko soko kufa ndo kufa ko kufa te toza olenga ni yo ngati ko somba voiture za robeta tolo i kombe basomba ngona ba 90 to kuna na ba biso kanga mpe olikite ye batika na ba français ba gros moti ma pietine alita bisa kako so matawa yo o schéma kalikita na peso schéma vi ko lenga raté et lo komso ko rupango lelo o micholi potali yo na catégorie simbité mais na suka nzamba bombela ko yango est-ce que batutu ba fungoli nzela gomena mbinza babanda kuna ebele ba wuti na via passe ba bongi ba somi mbinza ebele ba wuti mbinza ba kiti ko ta fo vie za échange soko kufite zala tala katisuka ebele pe gombe komel bango lelo mingai mona lobi mingai ya gombe talinga te biso to ba tutu kana kisasa e aka ke na pesi perimetre ke ko bona relo ko kakate yo nyoso mwena mukili mutunda salango zalaka leskende soke tanga matike ko kisa Roman nga patron te mena calcule mo keno rozwa na moi ça ko linganga na ban na te so comprendre schéma na vie on peut avoir chaque fois moi si nga salanga tout mais fidélité to boyani libela mais yo ko ça na yo ça no na lobi no boy ba te bel ba comprendre te soko moni moi si to mobile na ebite basi mi ba te la fidélité mi bali mais nga tous les deux côtés nga moi soko yibanga mbongo ko salanga tout mais soko na coûte fidélité que na mobile ba fin wana penza ata to tere biso mbale na lukasala tout na bala na mukomboso na kosa tout na chaise mi ke yo na ko sote on a biso vrai to bata akomona na kaka bimana mukomboso zou exact moi si mo kuta ndolando si masimo elle m'a commis garde corps elle me chérie kaka na je ce schéma moi c'est mukomboso aux avantages tous les nyama ko cha au poids autant mana prêtre madame interprète garde corps tala touyer ko kwanzo omana makanda kwanza mtule ngiso dute omana bana baluka na basilité banda luko basili 6 mois basili ko luka kayo ko baluso nzoto côté tout dans l'avantage quelle sécurité to ba so ko mbali ngaso pesa ba schéma donc azan l'air hôtel Android ta tout nana ya kisima te ya ko mani schéma na vie nzamba pambola o chaîne bisoni Congo Gold Télévision Congo Gold bo s'abonner massivement na Congo Gold Télévision oza chaîne na biso to salia ton habit to la pete challenge yango base via moko na moko etalinga ite to kutendenge nzamba cha pesa mutu calcule malamu pour venir ne sala bien tika ko betra batu ba calcule mabe po selo ko bonga yoko bonga na yo tamto za na facilité ozuko soka corner muninga na raka na kikuku me merita ke yo betaka tole menzo ngande na ibu na lobate balie batiko na manzaka misapi ali oli ya kopona pona tango tono meli na atendi ya biloko ankele. N'était pas comprendre. On a soukali mais na 300 francs na betela ki kope bimisa nga 300. N'était pas comprendre. Challenge à vie. Tala na yina bato ba sekera bato. Obi passe ya vite. Yo saka na vie ko nuna. To salia. Bolba ni ngasa ko 30 na ko za mopa bo sekaki tous les yaya. Boko mo ke na 30 to ko kutana. Yo ne camarade nzambo lele na tolo ko pour expliquer. Saka na combinaison pas ça bon mengo yo. C'est tout ça qui taba âge mais si ko la akomo comme na âge akomo le ka âge akomo luka ba no mataba âge so mutu le akomo comme na âge oya ne ko luka akoma wa zaki na ngota so luka akoma nango amatisi si ko comme na âge akomo luka su ko kima ko kita âge bon ko kita âge telingate o mato kita
ata bombi suka pembe na yombo mwindu matame ko dessiner ata kati ko fana mandefu to ko nuna donc tozoke na kuna sulu donc fi to ko kimate to ke ne vers liwa sala malamu potika kimia na nzamba peso mapambo ko kota lola ke oela ko bonga uche baninga kacho pimeli bango njo on to seka oyi babole bele bazo seka mana passe bazo mériter ba foot ma po banyoko makana misala mais bato bazana bambongo na baniko pesa bango te bayi ba bango pe ba chola ba misama ko ba sa ba compétent mais pas to cholami courage nanga na kesa batu nyoso babenga mate babonga bango moko mususu yo force sa musala na ko sala bongo na zui na lesi ban mais na zui ko sala ozo futanga mabe oya ko pianga yo yibi tant to ko tala yo prêtre après ça finga to tala bango babololo baninga ko bonga te nzo ande yo ndo tabiso kati to zoate kombela on a loba on monte ma fille on ba chef so landi ba tomber l'estomac kanga matoy to sito mesa na ndenge to ça to ke kaka un jour ndamba ko se pesa biso pe ko simba cha courage na vie longola soni kanga matoy son yo récise lokola baba ta bombe betisima mukonga tunaka tala te sinon te okabiyoka yoka na vie ça la courage zamba pambola na lela biso surtout makasi pour notre frère. Ok, merci. To kende penza bien mingi to moni par rapport à la lumière du jour, lumière est comme kokita. To mo kende so vraiment pembe ni penza na suka. To mo kende so pembe ni penza ya koshite pona lelo. Na bi kende bozo nde bo mona pasteur John vendredi lelo. Na bi que vendredi prochain, vendredi mercredi prochain vous voyez sous vous voyez qu'à na Congo Gold Télévision pour le déjà vendredi vous voyez mercredi sous beaucoup voyez les seront le mouvement to cause avant la makasité par rapport il y a lumière du jour pasteur John Moliloba pour na ba onyosto balanda ko ne bande pe to comme na biso pembeni yasu te malbezaka ke na ngabino makasi to le pété ngwana boyebi pour filmer côté zubino bobata Kengela va périmètre malgré tout fatigue mais courage. Espoir fait vivre. Quand on a que numéro nanga 084 75 18 112. Bambo temingi na pesi na de ngai version papa na chona Ukraine na pesi mbote na ma Geneviève na Montpellier na bandeko na nyonso bazali mukakuna na pesi mbote na consul honoraire de l'Ukraine au Congo Faustin Ngobeya batika yo sans oublier Mama Lili oya bumbu yo moko yebi Maman nanga umela na pesi mbote na ebwangi yo Priska Estelle sans oublier William Manona na Strasbourg papa na 14 gosses yo penza base na pesi mbote na o nyoso bolinganga na pesi mbote na Mimi ayiko na Cape Town na pesi mbote na staff nyoso 15e mairie na limité quartier Bobozo 79 na pesi mbote na ndeko nanga Jean-Paul Dunia sans oublier ministre de Bajen wa hydrocarbures Mondo Moussa umela na pesi mbote na papa Igo place aux na papa Igo na ville autrement dit pasteur na biso Fanda papa na maman Zamba Batelabino na pesi mbote na Mel Parfum ye pena ba parfum en gros en détail livraison rapide plus 33 75 39 030 94 na pesi mbote na yemo Koti Jisnovic ye pe tampote umela dada plus 44 74 24 02 54 37 na pesi mbote na maman nanga Vitaline na pesi mbote pe na maman nanga Janine Malasi Bolongoli umela na pesi mbote na bandeko nanga nyonso bana ba peyo ni babsakinga na Grèce babsakinga ba to na Canada bandeko nanga Pologne kuna na Varsovie bo umena na Lech Poza na Cracovie na lela bino tout fort donc to le pété monde entier o bazana Afrique wapi na lela bino vraiment na zangia koloba na pesi mote na Eric Mbemba sans oublier mama nanga oyo azalaka na mboka Belgique abena tanga kombo na etenga lobi umela place ça vraiment nandimio et puis bino so botika na moko tanti na biso meta mama nzamba pambola na cameraman na biso nini Congo Gold Télévision bo s'abonner bo landa to sawa et puis mikolo son go sanga très bien www.dab.video base vraiment na lela bino tout fort botika la malam nzamba pambola. Ok, merci. Merci mingi na ba cher ami internaute bozala qui est belé ya kolanda biso to comme na biso vraiment na suka ba binyo ste bandaka malamu suka toujours malamu ngala bino to kutani na mikolo ezali koya ba bi restez toujours branchés sur Congo Gold Télévision. C'est parti. CGTV CGTV maman CGTV na papa Michel Mayabou CGTV CGTV Africa CGTV Europa
culturelle, politique, religieuse.